date wana etiki bato na suspense nayoki bafani mosusu bakomi kokoma déjà arena bato mosusu palais de sport bato mosusu bakoyeba te Ferregola atiki bato na suspense toza na baprogramme na biso tokoya kotia calendrier te mpona moto asengi bato nano bango maître tokoya koétablir calendrier na biso te parce que moto asengi bato parce que soki topesi ye calendrier na biso aosa na calendrier yango nini calendrier babimisa ezalaka respecte te tomona bapesa so calendrier ya 50 concert babeta 6 concert sikoyo biso toboya lokuta. Pourquoi l'artiste Ferregola à tout moment a voulu actualiser musique nae parce que bato ebele bakomi koloba ke faire alali faire mais aujourd'hui Ferregola aza au four au moulin atindi mutu moko te communicateur na ye akende kofinga artiste X na oyo etali vie privée na ye Ferregola atindi mutu te ni biro ya Ferre ni entourage ya Ferre eza basentiment personnel oyo engagé bapropos tenu engagé mutu ye moko. Voilà, merci Nabalandinho Soba, Rolanda Bisso, na Global Télévision. Comme je dis souvent, abonnez-vous massivement sur notre chaîne et ça la ratito qu'on a Elenia. Tous les amoureux de la bonne musique, bato balinga évolution et culture congolaise, abonnez-vous massivement sur cette chaîne. Si vous êtes abonné, si vous êtes vraiment abonné, si vous êtes abonné, vous êtes directement dans la cloche de notification. Sonika, Tchara Moussapitan. Donc, à toute fois, c'est au quotidien l'élément, au recevoir l'élément nabiso. Bonjour, bonsoir. Ça dépend na RO Kolanda biso, na différents pays au besoin en tout cas. Merci beaucoup Nabi, merci beaucoup à les bons dieux au apesinga non souffle de vie. Na bandeko tout ba Kolanda biso en tout cas. Merci beaucoup aussi à mon vieux de tout le temps, de tous les jours, Janissi Tachunga Putubanga Muchuri, les gourous du temple et du temple. Merci aussi à Ladin Fumu. Mokonzi ya Aloste Motema ya Arlette Mfumu Wazarota Labiso. Merci aussi à BM, la baronne. Balobi la baronne. Balobi na pesi mbote, la baronne. BM na pesi mbote. Et place aux hommes en tout cas, mbote na yo. Et puis na pesi sous mbote na William. Balobi Mokonzi ya KGB. Na pesi mbote. Cordon na biso. William na pesi mbote. Merci aussi à Maman Fanta Fofana, représentante valable à Bagolo, na Bagadator Nyonso. Na bandeko tout ba ko tala biso ya Bruno Lubika mbongo propre. Pourquoi pas Maman Linda na PC Bambote. Merci à Sandra Angata. Maman na Petit Brown Junior na Broly 10 à match. En tout cas hier c'était l'anniversaire de Broly 10 à match. Bana ba ko kola. En tout cas merci beaucoup non encadrement. Oza Rosala pona bana. Merci à Lani Kayenga, la vraie monnaie invisible. Oza Rotala biso. Merci aussi à mon vieux 3L le magique, Lotis Longilou Fontaine. Pourquoi pas à Senga Césarine la Gauloise. Na pesi mbote lisusu na Yolande Bazediko. Na pesi mbote place aux amis. Na bandeko tout ba assister biso Bob Molema, Blaise le Padre, pourquoi pas Aïcha. Merci aussi à DJ Capé Oza Rotala biso espace Mareza toujours. Elvis Poche on a sima caméra. Lelo Toroyambela bino moko ya ba communicateur artiste Ferregola c'est un peu ya rosala moi analyse ensemble na ye to meka un peu ko solo la na plateau parce que album Dynasty volume 2 eza roya kalaminité to meka un peu ko fanda vraiment to solo yango kalaming peut être l'artiste Ferregola to moni a le 16 na le 14 date wana etiki bat na suspense na yoti fan mususu bakomi kokoma déjà arena bato mususu palais de sport bato mususu bakoyeba te Ferregola tiki bato na suspense. Pourquoi l'artiste Ferregola à tout moment akomi actualiser musique nae parce que bato ebele bakomi koloba ke faire alali faire mais aujourd'hui Ferregola za au four et au moulin ezakaka augmentation de tomonaki stade de Martin ndenge lekati ne Ferregola zumba la mort force.
DG Blaise Mpolo na pesio mbote ancien Pichu Botoko Mundele Ndombe mbote na yo maître États-Unis Junior Mundabi na pesio ba mbote pourquoi pas Jeep Bilanga Makofi maître Mais maître Mais maître Guy ba mbote na bino. Je suis là avec un Fiston Frappe, père de la révolution, il va faire son entrée ba mbote na Global Moscou en tout cas na pesio ba mbote mon ami. Je suis là avec Fiston Frappe. Bonjour Fiston Frappe. Héritier Iboula, bonjour. Bonne santé. Dieu fait grâce. Maramoué qui est bien. Par la grâce de Dieu, ça va. Vous êtes fier, hein? Vous êtes déjà fier depuis quand là? Vous êtes déjà fier depuis quand? Depuis quand là, tu es fier? Vous êtes belé, vous communicateur à faire, vous êtes fier depuis que vous avez réussite. Il y a stade de Marseille. Vous êtes fier, vous avez réussite à stade de Marseille. Ok. Fier, vous avez depuis quand? Depuis fier, vous avez fier, vous êtes toujours fier. Vous êtes un artiste, vous avez le droit de faire, vous êtes fier. Chaque fois, il y a passe dans la vie à Moutou, il y a le choix. Ok. Koyeba kosala choix ezelo gaya la ezelo mi balé na vie ya passe koyeba kosala choix na koyeba kosala décision. OK. Ezabilo mi balé era très difficile pour na mutu na vie ya mutu mais mutu pas de décision ya kotike loro moboé tu ya kosala loro boboé zo ka étant faut beaucoup réfléchir bani donc koyeba kosala décision et passe puis mi balé koyeba kosala choix voilà pour na koyeba kosala choix loro ya bien ils sera toujours difficile même bible na biso na tête devant bino des chemins. OK. Bossa la choix mais nous souhaitons bossa la choix en zéla bien donc on nous a dit mais nous souhaitons c'est que mais on est difficile pour na biso bato donc ouais bossa la choix ils n'aura pas si biso tout ça la choix à faire tu auras fier que les artistes vont faire rigoler ils ont fierté pour la biso voilà ils ont fierté pour la biso. Merci beaucoup à maman Odette maman ministre à côté la biso maman Odette mère nangai maman Beden bamboté place aux amis en tout cas Fiston Frappe ouais. Suspense oyo bato baro kokangote les 16 na les 14 zaka ba date et ça ba date mais il faut repréciser zaka ba date bato miso mo ba mocha arena to moni tina ba pano na France nzela France c'est chose za montage c'est dans l'arena Bercy Palais des Sports Zénith Olympia ba salle nyonso ya ba salle. OK. Donc les 24 wana na les 14 wana non les 6 na les 6 na les 14 et dans la date il y a ba salle. OK. Donc bato ba za paniquer té ba za ngo ba date ngo et ils appellent na ba salle nango. OK. Yango na biso to dévoiler ngo au moment opportun. Mais bato ba za panique par rapport à ni. Et ça m'a bé surtout les 6 na les 14 la date où PC mais ça m'a bé pourquoi le gars fait ça à bato faut ba pendant que il y a bato monsieur ils sont normal. Pourquoi il fait ça bato et banque ça par rapport à boche yango par rapport à ndenge Zakara lobaiti no abobeti bozowela bobeta na fermeture ya francophonie. Est-ce que borobimisa calendrier après wana borokendo puis on boromi ko banga boche ba date wana to après francophonie to ina to tamboli. Après francophonie bo tamboli artiste autobeta ni na Brazzaville. OK. On a un concert privé quand même. Il y a un concert. Bon concert privé, il y a un concert. Concert privé, il y a un concert. Donc, tu mets un concert privé. Il y a un dehors, tu as un programme de tu as un calendrier pour la mutation de calendrier. Non, le bango met tu as établi calendrier na biso parce que mutation de calendrier. Parce que si tu PC calendrier na biso, on a calendrier en nini. Si tu PC calendrier, à 5 calendrier, si tu PC on a noni. Ni on a ni promotion ni marketing. Donc biso peut on a habitude temps on la sabatu, on a bon calendrier. Mais tu mets ici batou que si tu as un concert tu le belango tu rebeta place boé nana nga yebite que avant francophonie nana nga yebite que tu as tourné en Amérique nana nga yebite que tu as tourné ba province nana nga yebite tu as tourné en Europe avant francophonie nana yebite bato ba yebite faut informer non bato yebite bato to na États-Unis tu que na mois de septembre to fin août début septembre tu tourner aux États-Unis na bita photo beta pays musu photo beta bato ne so ba yebi c'est le coup to constater auto bien déjà ba to le bagi déjà même bato tangue ba province to beta na Lubumbashi to la Colosie to la concert déjà qui programmé et puis nana nga yebite en Europe to la concert en Europe. Ils ont avant francophonie. Donc, peut-être que Zachary pas procéder à Malobana Biso. A procéder à Malobana Bino. En tout cas, à mon avis, d'abord, calendrier na biso to beta. Mais biso peut on habitude de temps pour ton calendrier, biso to beta 50 concerts. Ba lo babo mo la na bino fali. Ya moto lobité. Par rapport à ba calendrier parce que on va misami ba calendrier. Si, ba misami ba calendrier, mais ba calendrier ba misé à respecter. Tout le monde a pas pensé sur calendrier à 50 concerts, mais ba beta 6 concerts. Si ko biso to boya lokuta, ma bende ya ngwana to lo bango mettre awa
quoi le kuta la musique nde to telemela biso lo to yako to tel to bundi sare loko otile le pe bosole le bimi et na kukunyo so na posa to na bana ba vous connaîtrez la vérité vous affranchira le bat mais vraiment comprendre la vérité le biso to lancer votre calendrier 10 concerts mais tu beti 3 concerts vaut mieux surtout on a 3 concerts de si ba to beta 3 concerts to beti bo to beti to impressionner ba tout na 20 concerts na calendrier mais to saleli en côté et ça mensonge n'a pas na biso ça manque à respect vis-à-vis artiste faire alinga mensonge te aibisa bato aibisa biso on a osala boloba on a osala te boloba te o pe na sala te bobete boloba te ke na sala yango parce que to boye ko alobaka sala bonjo ke zana ngo bongo te lokuta eloko to détester yango yango moni biso tambola toujours na vérité to ngaro loba oyo artiste a osala to pe o artiste a sala to pe o eza prévu a sala eza pena yango yango to lobele pe bato ba mona ngo esalema a osala to promesse te après à réaliser yango te à quoi boko présenter bato calendrier si tu présenter calendrier yango to pesi parce que si tu présenter on essaye on descend ba tuzuka matière ba bité ba beta place ba place ba olandela bino et salinine bon yebisanga lelo bozo banga po bocritikaka yango bocritikaka bocritikaka bono benga calendrier lina foot yango to lobby te calendrier bimane na ba match écoute moi ibula to critikaka yango OK pe to sela yango te eloko biso to critika to sela te to critika eloko eza mabe biso to ba mboate to sanje eloko après to zongeli olete eloko to critika eloko to critika to ba eza mabe to yo sela yango te si to critika yango si to yo sela yango ndeni so moni biso to présenter calendrier ki bota calendrier biso to na 20 concerts non to lobaka makamo to sala date par date mais to publier ba tutine 2024 te mais nga na yebi ke to ba concert to na 2024 na yebi yango na yebi na ba salle to beta na 2024 na ba pays na yebi yango est-ce que moi ba afficher yango tout la changer communication Laurent Tendance sur la bureau na biso DG Bless est-ce que moi ba publier yango mais zali to yebi yango to beta to ozia sur comme proche date nde to bi que le 14 février par exemple to beta na peut-être na parler des sports tu peux si maman ndenge zali mais to yato to publier déjà bato avec non bon ça la manne musique ezalaka na kala ndenge ezalaka kala quand on l'a y faire na conférence de presse ça va être à stade de martyr alors ba photo zongisa makambo ndenge ezalaka voilà yango moni lelo artiste ali biso système yako ba concert ba mariage faut ba live parce que ça bloque ezalaka kala to vivant na mboko na ba deuxième république Mobutu anniversaire mariage ba madiata ba beta ba fela so lombo ba beta to vivant na mboko ba mouvancier to ba to benga mon frère c'est Mobutu ba so asel ba fête mo quelqu'un comment pas nous les obeta et ça ressuscité pourquoi on a perdu des chanteurs ba sur le système ba DJ dans fête elengone ça ressuscité to faire zongisi ya ndenge ezalaka kala ya mo to te Bukavu to te ba Kinga Kati to ke ba Brazzaville ba zu mais pourquoi l'artiste Ferrego là ces derniers temps a remis bimisa ba image ya concert privé ça dit à quoi biso mto bimisa ngote mais ba e komi ko bimisa par rapport po bande ko musu ba beta ba concert privé ba image mona na raté comment non biso et non seulement bande ko beta ba concert privé ba image mona na raté il y a des concerts aussi payants publics ba image pe mona na raté ezali mais biso mto bimisa ba image privée té ceux qui image privée bimi peut-être et ça bato ba na kata salle ba filmer ndé na lango ba boki ba réseaux sociaux bato ba zong ba monter ba salon ba bimisa ngo soit ce que bimi amoka za na demande ya bateau ben invité biso ben que toi a besoin de commercialiser yango vous comprenez bon médiatiser yango ndemo na tout mais ils ont la compétence c'est pas un conseil na biso donc voilà c'est un peu ça tout marchera un peu bongo bato ba na ngote so ndeni non voilà bato ba na ngote soki ndenge nini na bi ke boza tellement belé bolingaka bo solo na musique avec l'homme de beta biloko l'homme de misala chae musapiti na suka po akolela fiston frappe tout le monde a fait rigoler la salle de vidéo pour nous retirer là-bas. Tu vas nous soutenir plutôt venir biso de la forêt na Londres na concert mais tout le monde concert wana isa annulé. Bon, concert ça sur biso faire ça qui part naé étant que ressortissant il y a maison mère à ça qui part naé ça étant que ressortissant wingé à ça qui part naé à mobiliser à sensibiliser batuké et ça mo bangé na concert o esangisa ba ancien nyoso oyo il fait partie tant que chef d'orchestre à ça qui appelle naé na ba fan na batu c'est tout à fait normal voilà on comprend concert sur les annulés peut-être ça va organisateur beza période na bureau à maison mère ba bi pourquoi ils annulé donc ils a la compétence na biso que tu as ko le annulation à concert wana na sur base mais par rapport que l'artiste a 5 dit peu c'est normal c'est normal gladiateur ba que soutenir et ça m'a il fallait ça là il fait partie parce que premier concert à Betati quand attendait mais deuxième c'est comme voilà de peut-être ça m'a comme salamike et l'homme salamike ça les la mais on a souhaité
concert on est bête matin ce date on est date monsieur va rattraper pour que et ça la bien dans la couleur et musique. Voilà, et ça la bien dans la couleur à musique à quand l'album Dynasty parce que tu vois mon lelo télévision comme Vivendi. Les gens oublient que l'artiste Ferrego là en a devoir à Makassi. Faut appeler ça bah mourir à bonne musique volume 2 la Dynasty. À quand parce que tu as mis distraction comme Vivendi parce que faire déjà bête francophonie fermeture et s'il a dit déjà la francophonie déjà bazongaki bekipo ya ezonga sur pour fonder les Vivendi à quand l'album c'est pour fonder les Vivendi batune ba fonder les Vivendi mais ça distraction il y a distraction pour la bateau ba fonder les faut préparer ba fan si bisoté n'a jamais n'a vendre le dossier on a c'est déjà passé faire son travail c'est déjà passé na minute on lance la sensibilisation tous un événement ils ont l'émotion la bisoté ma belé et Dynasty déjà ils ont album au bateau ba ozela et n'a profité pendant ce vendredi sur la bisoté artiste Ferrego la décida qui ensemble dans maison de production na yé babim album Dynasty et à la compagnie na quelques clips. OK. Ba boy tout pas volume Edman audio ya pamba. Voilà, ba clip ezala raté. Il en a qui si maman qui puis ba clip monsieur style a pété. Volume 2 artiste exigaki na maison de production na Sony Music que abimisango et à la compagnie na quelques clips. Alors sur bimi nde ba clip erotika la sala ngo malem yango le moni cette semaine déjà d'ici les 20 artiste fait avion à en Afrique du Sud pour na sala tournage à quelques clips. Et à part cela et artiste à cela qui na maison de production na yé et Dynasty volume 1 ils appellent ma clip monsieur Salamati sur les Salamati c'est une raison au baby qui en quoi année style album et bima qui sikoyo et même biso na moi to yaki na moi makambe bele kutaki biso ba liwa ba premier bele na ngo moyen enchaîner ba clip nyoso ba prison ya faire tout ça fait partie moyen enchaîner ba nyoso ya la réalité yango wana ceux qui volume 2 bimi na quelques clips volume 1 na volume 2 ba nzembo muso etika la artiste aluka moyen a clipper yango malembe pour que et accompagner album na et les gens ba bossa na que l'artiste Ferrego la azar na contrat na maison Sony aux grand maison de production mais Ferrego la tant akenaki na Sony Music akenaki na projet aux Dynasty na ye on comprend la akenaki na projet ko présenter qui artiste et ça ndenge moko ni ba kendara so ki oluka nini moko faut que na CV même nzambe kuta tuna Moïse ozana nini on comprend na boka aussi na bâton abi désormais na comme si ngo bâton na ngai donc eloko nyonso ça eloko faut faire akenaki na maison Sony maboko pambati pas à tout na Sony na tout ozana non na eloko tu na la voité faire akenaki na maison Sony na projet vous avez qu'il y a Dynasty volume 1 vos Dynasty d'ensemble le projet na ngai yango ya Dynasty OK c'est bon Sony a étudié projet c'est bon to collaborer a signé contrat alors na part ya Sony le qu'on a fait avec na projet na ya bina respecter contrat na nga et Sony a sali aux alliés par artiste Ferrego la pas na projet na bah si projet Dynasty avec volume 1 bah kabolo on a volume 2 pour na permettre na Sony à se préparer pour na part na pour ça la contrat na artiste c'est-à-dire en dehors il y a Dynasty où ils ont bima ya faire mboye baké so Dynasty bimi Sony peut avoir un projet na ye ou asina qui contrat na artiste pour na basa na c'est-à-dire il y aurait des albums top album où il y a part ya Sony oyo asalisi artiste donc par rapport ya ba artiste au bana kata Sony voilà. Il y aura des concerts donc Sony pas na calendrier na plan na e ou azana na faire en dehors ya faire qui na projet na e donc ba tout ba comprendre ngo bongo et artiste ça la malé alors Dynasty volume 2 bandeko baza na passion baza na kimia et zo bima d'ici là kala mingité surtout raté ou d'ici début septembre et maintenant c'est que bandeko ba ke consommer concert ya Stade de Martyrs est déjà disponible batala yango pour que même biso na ba sortie na biso ya Dynasty volume 2 batons boze voilà fiston frappe tant au fond ta la caméra tant au fond da boy au mona ke pas artiste Ferrego là azaya ko mata makasi to aza au milieu faire azara déjà au mata azara déjà likolo to benge ya mkolo azala likolo na me bango likolo faire azala okitate azape au mata te azape na CT faire azara déjà au sommet voilà azaya mko azara déjà au sommet a garder stabilité na garder cap na garder combo na et azo continuer sauf que ces derniers temps azala sur likolo à place azala ici donc atie sous bar likolo makasi par rapport à msala après si moi devoir rebelle na musique voilà après si moi devoir rebelle na musique fiston frappe tokomoke na suka ya émission na biso na bandeko tu ba ko tala yo tango boyaka na télévision ezalaka pona kokota ba vie privée ya ba artiste parce que quand vous dites que non ba concurrent bazali est-ce que ba pesa bino pe ndingisa ya kokota na vie privée ya kotanga kamara kombo ya bana ba artiste tondene moi je pense que lelo
par rapport à notre moment bokomi phénomène bakatoka na page bakatoka na page so bakato na page moi je pense que les lots artistes faire ego là c'est loko oyo a détesté loko oyo linga teza ba vie privée il y a un moment même biso ba communicateur na eto kota na ba vie privée na été la vie privée a muteza vie privée na lo bango to sur la etali musique o etali vie privée so kota na vie privée en tout cas non c'est ba ndeko nyonso etali artiste type faire ego la ko tina mutu moko te communicateur ne moko a attaquer artiste X to Y na o etali ba vie privée et puis faire ego la tina mutu moko ta ke ko attaquer X to Y non to yaka na ba sentiment la volonté na biso pour défendre artiste ndenge to sala mais ko côté na ba vie privée aux en dehors ya musique non ngana yo biso ba ndeko to ebi faire ego la to permet la faire ego à travers sa musique tu es pas même la faire pour ma vie privée tu es permis la faire à travers sa musique tu as la promotion na telle musique telle vie artistique na ye non tu as la promotion à vie privée artiste faire rigolo aucun jour tu me comment tu vas te vendre bêti tu as ça émission tu la sabana faire bandaka faire babilamba faire babiloko tonga mama zalon tout ça on la monter c'est sa vie privée ça ne concerne pas vie privée na epé eza alinga peut-être la bateau vous comprenez tout ce qui limite même ces telle musique tu parler là concert projet on sur le plan musique on se limite par là. Ce que tu as fait musicalement, tu as fait musicalement. Vous comprenez? Mais sommes d'accord dans la vie privée. Non, moi je suis pas d'accord sur ça. Moi je suis pas d'accord sur ça et ma propos engagé, ma propos tenir engager la personne. Mais boy bango que la bandolo sur la biso fait réenvoyer personne pour insulter artiste X dans la vie privée. Là je m'engage état que les pères de la révolution. Non, le bango état que une colo na bango, le colo yaya. Donc faire rigolo engager mutu moko te, toi tindi mutu moko te, communicateur na ye, a que le finga artiste X na état li vie privée na ye. Faire rigolo tindi mutu te, ni bureau à faire, ni entourage à faire. Et ça va sentiment personnel et engagé, à propos tenu et engagé mutu ye moko. Alors bon on a sentiment, ayebi pourquoi. Alors bah ta faire était mutu tindi. Faire un tantini non biso to sabe miso bakata biso bapengo bakata ba page kan na 2015 2016 de bakata na ba page ba page ngesa la ni laksani et ça normalement so bakata ba page yeso vu mutu c'est pas de so bakata ba page no wa supérieur tout ça danger non il faut to ba ndeni ya kotsam moni bloko yo et c'est comme ça mama mebele mo ba biso ba trop to respecter ba artiste na biso et puis to battre na musala bango nde ba vie na biso kala basala musala et ko ba pousser ba artiste na biso ba aider ba artiste na biso musicalement mara musu to kota te pour ba sentiment ezate po batu batala yo ba sepela non il faut finga ka artiste vie privée artiste au finga moi c'est artiste to moi artiste non ça n'est pas le sens et ça la sensité ezate po ba mo le ko lobara bien ko ba na ko finga tate artiste to non non le bango non seulement pour la biso ba gaulois mais na fan ya ba orchestre mususu ba communicateur ba orchestre mususu ne ba ya ma vie privée la scène na sangisi moi je pense que artiste mota tinda répéter ba bloquer ba sentiment pour la resepelisa peut-être ba artiste na biso mais ça biloko faire alingaraté ko ya ko sepelisa faire était ko finga artiste vie privée artiste X voilà c'est spécificité pour faire moi à côté prison pour la moi la preuve est que à côté prison pour la moi il y a un problème familial et ça a verrouillé alinga te verrouillé en autre alinga même pas écoute et ma sur le plan non alinga pourquoi parce que c'est sa vie privée vous comprenez c'est tout à fait normal et moi je suis pas d'accord de ma propos on est bandeko au finga artiste mo X pour la vie privée na état vie privée c'est et ça problème naie ça ne concerne pas finir la musique, il y a des maté faire l'équipe, nous sommes d'accord. Abet à concert à danger te faire l'équipe live, nous sommes d'accord. Taquer musicalement, vous comprenez? La comparaison c'est musicalement, mais que déborder que ta vie privée artiste non. En tout cas dans ça que tout la biso partout. En tout cas, ma propos tenus et engagé vérité. Ni bureau à faire, biso va communicateur à faire, mutu mo te faire atini pas faire personne. Ils ont un sentiment personnel ya mutu. Donc en tout cas longo la biso ba na comme faire ego là, atika la jamais ko se pe longa ko tika la ko sala te, ko finga batu alinga ngote. To takane na musique. Guerre musicale loyale. Oui, mais tout déborder va borne tende comme il est là. Non, moi je suis pas d'accord sur ça. Étant que humain, étant que communicateur à faire et na rolingate responsable aussi na rolingate et ba finga artiste na ngai ba finga famille na ye ba finga mwasi na ye bana na ye libota na ye
et pas ndeko moko bo eza vie privée na olinga ko te nenga na olinga te nenga biso to olinga te. Je pense que et un peu de même na ba ndeko ya côté mususu il y a l'autre côté ba olinga pété et ça la mela bango déjà ba comportement moko indigne déjà ba comportement moko responsabilité et osoyi bakangi o faire c'est ça le problème c'est ça le mabeza la ngwana et puis mabeza la su na ba fan parfois na biso to respectera bino mingi to pesa nous avec beaucoup de respect au mona mutu mo bakangi pourquoi botiki ye pona nini omoni mais besoin bateka makambo a sali ça va créer des problèmes siko au mona c'est l'artiste fait rigoler dans fingama to là to la muki batwa bimi bami ko finga ferré maman a ferré famille a ferré bana ferré bande ko ferré bamo finga et puis surtout juste musala ya ko sala défense ya ko défendre susu na makambo to ebi mutu na makolote pas c'est bandélité voilà maintenant erreur en place c'est outa vous comprenez tout ça la musa tout c'est limité na boulot vous comprenez trop lingati to bima de gauche non tout ça la responsable ba acte opposé makambo sur le lo ba kangi o salibo o mutaf non zala assumer na maman zo sala yeba ko assumer ngo so mabe komi yeba ke na sala ki mabe na mériter punition na mériter les kamboué parce que ozo reconnaître que o sala ki mabe yango c'est important donc makambo en tout cas balongola ngo banini voilà en tout cas merci beaucoup nabi na bandeko tout balandi biso c'est apprendre à laisser les conseils oyo ndeko apesi surtout na biso ba analyste ba journaliste ba oyo to aroto mesana miko tout abordir bakata na ba page vie ezala sacré faut battre la yango et puis vie na yo faut battre la casier judiciaire na yo c'est très important to luka pe beta pe moi tour na mikili mais so côté prison za rappelle moi kokoso surtout ba tunyo ya bon peut-être dépendra peu par rapport à ba cas bon to yi ba ko nyatelo lo mobo et puis que lelo à l'époque ba vena biso ba wera ba vena so papa chéri to pe ba monsieur mususu ya kala bato ba sala musala ba pembe na bango ba mapi ba ministre na mboka o bango ba député bango ba conseiller voilà pourquoi parce que basé pour un artiste mais grâce au travail d'un artiste à super place tchomo ba comme ça peut place moi à compé stable voilà c'est possible aussi nga peut faire le bandongo peut-être conseiller chef de l'état peut même faire pe na rose peut-être directeur conseiller ministre ba on appelle directeur na société mobo on se retrouve même bourgmestre on se retrouve pas bourgmestre tu vas pas tu prendre ma député na travailler avoir son vous comprenez ba kinki teki ba possible là pourquoi parce que ça les musala bien peut même artiste OK na profiter na yango na sima artiste a aussi ma na beaucoup frappe Vanda A. À travers artiste, on a gagné peu possible. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas l'intelligence dans ma vie. Mettons, on a un film, quand il est le lobby, l'opportunité, moi, mon année, ok, faire un besoin de ça, toi, ça va te placer, on a. Bah, comptez, point d'interrogation. Voilà, on est arrivé jusqu'à la fin de presque à la fin de notre émission. Fiston Frappe, moi, 2 ou 3, 4 personnes, à Bandeko, tout Balandio, et au Salabia. Merci à les boss, les patrons, Jean-Sika Dima. Merci encore à les boss, les patrons, Koko Mouya, et sans oublier mon vieux Doudou Kamalan dans Motomoko bien, Fondation Arli Koutsi na Matadi, Katuka Nanjila, Fondation Arli Koutsi na Matadi, Katuka Nanjila, Fondation Mnene na Congo Central, Biso Tuto Asimanayo, Ndenge Zalaka, Tiao Poa. Merci na maman la Nita la Gabonaise, la Biso. Merci na Venanga Jeske Djeng à London, Bord et tout à London City. Merci aussi na Yalo Boko Mbenga. Yaya baleke belé to passer no mama biozongo pe mboka no na Londres na pesi merci na Yakovo Mamboni boss 5 étoiles maman Florence Mbaki na pesi merci aussi na Yaya Makabi Scofield puis via ma petite na pesi merci na Yannick Kayenga mon invisible Kale mboka merci beaucoup na Ladi Fumu Mokonzi Lost Fumu mobile Arlette Fumu na pesi bambota trop na pesi mbote na Eder depuis Paris na pesi mbote na petite sœur propre Bertie Starla na pesi bambote depuis Paris Olivia 001 na Olivia moi c'est à moto mbote la yo batwa ngaba ba mobile na yo mais to lo baté voilà moi c'est à bateau moi c'est à bateau donc tozu ndingisa wana lo bangote voilà pesi bambota trop merci aussi na maman Clarisse Massamba moment porteuse à dévoiler merci aussi na Bwana Mushinda Kinshasa Luanda Bwana Mushinda ngana kotaka te na A3 na matonge na kotaka te tilelo matondo na Chine matondo kenda voilà merci na salon Kito na pesi bambota trop na pesi merci mingi na comment dirais-je maman Pauline Chako
na peso bambote. Merci na Voilà. sœur nanga Gisèle Zinda. Voilà. Merci na sœur nanga Annie Dembo na Voilà. peso bambote to na ko bossa na te bato nyos ba soutenir biso. Voilà. Vieux Roger Daima Pouya, vieux Janice Tantunga pour tout Banga Muchuri, le gourou du temple Kavutuka. Vutuka puis vieux ma petit naé. Blanchard et tous. L'américain le plus propre depuis des États-Unis. Voilà. Yo peto peso bambote. Merci beaucoup. Merci beaucoup Fiston Fab. Merci beaucoup vraiment na bande ko tout balandi biso na Global Télévision. Restez toujours branchés sur cette chaîne et ça la rabiso du Toko na Eleng. Merci beaucoup Elvis Pocho. Tu es derrière la caméra en tout cas na bande ko tout balandi biso awa. Merci na la baronne BM Boussa na peso bambote. La baronne BM Boussa na peso bambote. Pourquoi pas à notre cordon William mokonza KGB cordon na peso bambote et place aux hommes en tout cas na bandeko tout balingaka représentant valable bayaka l'homme de beta biloko l'homme de bisala Gigal Fiele un maître pas comme les autres toujours présent pourquoi pas comme Simasiani les séminaristes Dali Boukassa bambote na yo merci aussi à Mathieu depuis quelque part na peso bambote kalaminte vacances. Merci beaucoup. Tomonani Soki Nzambe Azongi Namote Play.